Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Edingue Motonangenge akufi atiki biso na mokolo ya lelo le 13 janvier 2025. Que son âme repose en paix. Edingue, ça fait longtemps. Abelaki, en tout cas, Abelaki vraiment malade à motema. L'année passée, rumeur est circulée que akufaki or akufaki danoté. En tout cas, yemo pe alobaki na micro azaki maladie akufite batu oyo bazo zela ya akufa. Lelo en tout cas bakozela ti nali fobo kokufa te alobaki moko na micro et aujourd'hui Edingue akendaki azaki malade akotaki HJ na hôpital ya HJ et puis ayaki kokende na hôpital na Maroc ko se faire soigner abando lia yemoko abando tambola yemoko et ba ko apprendre bango que Edingue akufi. Alors ba vidéo bozo mona eza famille na ye bazo pe explication en tout cas bolanda tina suka s'il vous plaît suivez l'image jusqu'à la fin. Ba image wana pe o bozo mona na otila bino siko eza ndenge babandai ko memaye ba kotie na avion pour akende kozwa soin na Maroc. Alors que son âme repose en paix, ba catcher nyonso ba sportif nyonso bazali vraiment baza vraiment éprouvé courage à sa famille biologique toyebi ke liwa eze loko moko amabe et puis si pas si pe mawakati na mitema sans plus tarder to landa na ba image et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. On doit dire qu'il a HJ avant de voyager. Azolia, Azoloba. A on s'est appelé le Kobola Bela Obalambé. Bon, pour le moment, on a HJ. À qui l'hôpital a mené à Maroc. Madame doit communiquer à Maroc. Azolia, mais la maille, on communique à personne, papa. Tu dois comprendre que. Akufi. Et lequel est biso papa? Et lequel est biso papa? Tu dois pas expliquer les camarades aux autres trop émotionnels. Et lequel est biso papa? Mais attends moi liloba moko papa tikaki abasamo ata nandenge ya kusolola na voisine nae. Le babo qui est comme tu avais qui accueilli à Ozonga. Ok. Vous pensez à 2 semaines pas à Ozonga. Ozonga voya comme Bunda défendre ses frères. Et ben là je commentais un peu l'espoir. Moi il ouais il soit en bala kata pour to kokiti. To kokani to na ndinga ko le babo qui est accueilli.
toza na kisi ya famille na bango te. Là négatif. OK. Kenzungu moko boya bokoko moko ezalaka na famille na bango ke non. Tu veux dire qui c'est ni? Yokanga papa. Lo biso ba kacher nyonso ya Afrique. Oetami RDC. C'est notre Dieu, c'est lui. Tu comprends? OK. Donc Nzambe na biso yewana. Alors quand on a zolo ba mutako contredire azati. Alors eloko ni siko ko salema. Tango eko pesa ampleur wana. Tata batu, mwana batu, lekia batu, azalaka na ye boxer. Andimi. Tango animi ba memi na bisika oyo ba memakiye, on a fait des cérémonies. Alors bakunda 24 mutu ya tabana tous les 24 communes. Ah bon? Oui. Et par là, nde omoni vie à côté ça babiloko na yo na tango ekoti et fandi après cela nde edingwe abandaki ba recherche na ye privé. Olandi na ba recherche privé na ye tango eko sala nde yaki kotondisa ye akoma edingwe. Ozolanda maman. Moi je suis de Congo central ba Kolombengo maiwa. Nde yaki kosala toye kofanda na vie kati ezalaka na ampleur te na kati ya monde ya Congo oyo. Bavie na biso ya kala bavie mbiya vanga bakelekele nde bakendaki kokota ba maison na bango. Nde bayebisi bango po kati ezo ampleur faut luka mutu moko a sacrifier vie na ye pona kati. Parlando, donc c'est-à-dire place na peso souk si soka zala edingwe eza ponda baninga na ye bakacher. OK. Ezate kenzungu moko ya tata mwasi na bango eutaka de gauche à droite bapesaka ye ndenge tokomi komona batu mususu bolobaka kenzungu na biso ya famille etikali bon négatif. Là c'est Bijou qui parle. OK. Moto contredire azati. Et na sa awa na kati ya résidence. Tu vois la chambre vieille encore. Tu vois les photos là, tu as une photo. Tu vois l'image. Non, maman. Là, c'est Dingwe avec son épouse, Amissi. OK. Voilà. Et au Kachero, il y a du bosso et Dingwe Binissa la vie. OK. Au moni, Bamagambo et Toroi Koloba de gauche à droite. Mingi à Koloba, Toroi Koloba, mais les hommes ont maté. Via Koufi. Oui, gouvernement, basali musala na bango, bravo. Pour réalité et spiritualité, le gouvernement va bien monter. Tu vois, va bien le mon côté, bango basali ka musala na bango. Bravo na ministre, ouais c'est bon. Expédié vie à Kende. Mais, bien que je manque les mots, mais il y a belé et zanakati. Okay. Po biso nyonso bakacher toyebi ba parti oyo ya Nzambe na biso oyo ya sinya po lelo kachi lelo batu nyonso to banda kodonda tozala boye kaka nde balobaka l'été sambisa kindoki te l'été traitaka eloko moko te. C'est bien moi Bijou qui nous envoie te naso yebisa bino via Koufi mais alakaki yango mokolo ya kokufa mbula ebeta otielanga ti bon yango wana echobeta mais okomona mulongo ya bato bakolanda na nsima ya aventure. Donc après sa mort bato musu bakolanda lisusu. Oui, j'ai dit et je confirme. Ah bon? Surtout na niveau ya balingomba vous allez voir. Lingomba église bien. Dans l'église. Wana ye mutalobi. Ngana lobi kaka lingomba. OK. Na français. Na français. Na lobi na lingala. Là ce qu'on lobi na français. Ba église. Église eza lingomba te. Lingomba eza batu basangani. Yo ezala tunga. On veut dire eza na liloba ya tikela tibino ya loba ete liwa na ye Non. te debout en sima mutu bien Non. batu. Non. Moi je suis un docteur en métaphysique. OK. Ndenga naza awa naza na parti ya mwangambo mo na kati. Parce que ye moko levier banda ba vole banda ta mukolo moko te avion tikala ko kale ba débarquer ba tuna kati po ba mata mais avion boya ko mata. Oh. Oui,
Oui, Préviané, Botou n'a pas joué équipe à Mazembe. Tant qu'on a match na Casablanca. Match dans le Zaki reporté pour voler qui n'a quitté. À deuxième reprise, ils allaient voler Zaki à 7 heures. Baché, Bakoti, vol les bandits pour ça, la taxi pour matin et calé. Pilote va quitter ici, Batunio, son abosé là, pour décoller à 23 heures. Bansou Bakena Hôtel, y a boy Bokende, Batikaliwa. Alors, Batikaliwana, à un moment donné, 23 heures, Bakoti li susu, Bameki et Simbite, Bakiti si bango li susu. Par là, ne siko inde baiki kotinda ambulance. Batinda ki ambulance et cause. Non, batinda non ambulance te. Il y a troisième fois siko po ba mata. Baye na vie na chaise roulante, ti place wana nevi a ça la perte ya mémoire. Ils n'avaient pas tellement perte sa mémoire à boyi, à yebisi même notre frère. Courage à toi, papa Makengo, Alain. Ozolingo ke nanga oyebi ke oyo koyelanga nyonso kuna eza na charge na yo okosiporte yango pona bango bamonaki lokola viaza na komi na problème ya mutu. Mama na biso amisa ye place wana azipole mata nde amisa zoi courage abenga na téléphone ngabi alors sikoyo indisposé siko batu nyonso bazali na kati ya vol. Si on va la kaka mutu moko à kota po ba kinde po ba ça déjà 2 jours dans l'aéroport. Alors il comme débat donc ezaki scandale. Oui, aboya ki na motema moko. Amis tango benginga na zu téléphone abi kende pe sa vie chele na litoi. Na siko na bandi koko sa vie kota na kati nga na za déjà na kati. Il vient répondre nga à tel côté. Le vieux a refusé totalement. Et voilà, j'espère que Bolandi, Liwa Edingwe Motonangenge, il nous a quitté, que son âme repose en paix. Ya Edi, tu as vu que Bandobenge ya Edi, mais c'est un papa Mukolo vraiment, mais tellement il était cool. Hein, Bando sur la trône, à la jeune, Yango Bandobenge trop ya Edi Motonangenge, tu as vu notre domaine à catch, les catcheurs numéro 1 au hasard connu na Congo, c'est Edingwe Motonangenge. En tout cas, paix à son âme, il nous a quittés. En tout cas, ça fait mal à Komaki vraiment Kobe là, parce que, comme dit dans l'Obaki na Debi Awa, nouvelle Yaliwa et sur Kilaki que à Koufi, malheureusement, Koufa quitté parce qu'à un hôpital, à Belaki maladie à cœur. À Belaki vraiment maladie à cœur. Soigna qui est gouvernement et soigna qui est et l'élo oyo en tout cas a koki ko tenir te a Koufi na Maroc parce que azaki na hôpital HJ va transférer na Maroc pour opération na malheureusement et simbité boki famille de balobi boki pe bande konaye nde balobi en tout cas et pe si pas si pe mawa kati na mitema la mort liwa Eze loro moko donc eze lomo ya malamu te liwa ce qui liwa yé et pe ça passe vraiment ça fait tellement mal qu'on apprendre liwa disparition ya mutu moko être cher et ça facilité et ça vraiment facilité que son âme repose en paix. Alors boki li solo ndenge ndekonaye je sais pas comment dire moi nanaye ndekonaye oyo azaka cher à lobby Edingwe a sacrifié qui vit na ye pour la kacher pour akoma kacher a sacrifié qui vit na ye boyo kindenga lobby donc ici eza makambu ya somo boyi ba kacho Edingwe bande kubunda ba kacho bande kubunda abundi catch akati soso kingo abimisi mutu michopo donc ezaki kisi na kisi. Tu sais que les musiciens belé bando qui depuis pays Edingwe kozwa kisi ba musiciens ba journalistes en tout cas ba tu belé bando qui ba politiciens bando qui Edingwe ça la bango ba kisi en tout cas aider ba tu belé oh match boy oh nganga ça la bino ba kisi po bobo simba et bo gagner Edingwe bando sa biloko nyonso na wana biso tozoka kombo Edingwe toza bana mike Edingwe Motonangenge.
toyoka masolola ya catch ti lelo edingwa zala kaka. Donc c'est un papa oya sala musana ya catch, donc catch nde sala e lelo et lelo nenga leli et akufi boye. En tout cas, je pense que le gouvernement dès qu'on soit charge de matanga parce que à sali ebele na mboka na biso. À sali ebele oui, ne bat balobaka ka sali ebele na mboka, sali ebele na mboka. Oui, anos azaki na domaine na ye. Mais nde tolobaka ke non so mutu moka yebana, aza artiste, aza comédien, aza sportif, à sali ebele na mboka. Oui, tondimaka nde ndenge lobama quoi, sali ebele na mboka. Alors, j'espère que l'État nde azwa qui on appelle ça comment, azwa qui charge, il y a ba soin na ye, il y a hôpital na ye. J'espère que na débit wana bino moko boyoki vidéo, il y a la façon dont déconner azoloba que l'État nde bazui charge, il y a hôpital, il y a ba soin na nyonso na ndinga ke na Maroc akufi. En tout cas, que son âme repose en paix. Na hôpital musuto monaka hôpital, il y a des esprits qui marchent hein. Il y a des esprits qui marchent. Mona mutu mususu azaki na bien abandane ko loba comme hôpital akufi ndenge nini. Et cause peut-être ba kisi o ba pesier. Et simbite et cause la maladie et umela ki na nzoto et cause donc ça la supposition eza belé. Mais on ne sait pas ce qui est vrai. Na dernière vidéo na landaki aloba que azobe la maladie à motema. Nde loka bande ko bela. En tout cas vraiment que son âme repose en paix. Famille Naeba Lele na Kimia, c'est tous les catcheurs du Congo au Baza éprouvé. Je sais que les associations quartières vont s'organiser pour na kolela ndeko na bango et dingwe moto nangenge. Que son âme repose en paix. Alors mes abonnés, les abonnés de Bibi Chombombo officiel, partagez massivement nos vidéos, aimez et commentez sans oublier la cloche de notification. Une fois que je veux poster une vidéo, vous serez avertis. Partagez massivement nos vidéos. Et aussi, la biso bien, comment on a n'engue beau partager ma vidéo. So beau partager et puis c'est biso ma casse ya la bino musala. Osana pour ça tout ça et la promotion, il y a article il y a restaurant, il y a shop, il y a boutique, il y a activité quelconque, il y a agence. N'hésite pas surtout de nous contacter biso, partager massivement vidéo na biso et copier sa biso makasi lisusu ya kosala musala. Alors namakabo ya kisi oyo tozoloba parce que namoni bene ba commentaire, il y a d'autres personnes bazo tika na ba commentaire wana moi nazo lela batu musu bazo loba edingwa tikeli bino ka héritage ya kisi oui parce que biso kokola na biso to andoyo kaka edingo to bike edingo azana kisi kacho wana bando bunda ya kubimisa batu michopo ya kolimisa batu ya kubuka batu ya kubuma batu ya kosaba biloko bando saba cérémonie bando sala wana eza fétiche boyokinde na début papa na lobi que non bakataki batu mitu bakundaki batu eza kibondoki donc kisi wana eza somo. En tout cas oui toko ko encourager te akufi na ye que son âme repose en paix. Mais bana na ye famille na ye bana na ye surtout au bazama kila na ye il faut baluka délivrance parce que papa na bango azaki nganga azaki kacher akina ba kisi wana soka bongola ki motema. Là c'est une autre chose. Si c'est vrai que abongola ki motema mais soit bongola motema te oui ako bongola motema mais il faut luka baluka délivrance parce que bazana makila il y a la chef coutumier makila ya banganga papa na bango ando sa ba sacrifice. Là il faut qu'on se le dise. Oui famille est éprouvée et eza pasi batunyon so bayebi que edingwe azaki mutu ya kisi eza eloko kutu ya kobomba te boki na chili bino vidéo parce que moi j'aime bien parler avec de preuves na eli bino vidéo boki ye moko nenga lobi ndeko na ye boki nenga lobi do zaki kisi donc edingwe alinga sacrifier vie na ye pour na catch na Congo yonga za number 1 na catch. Malheureusement que son âme repose en paix. Lelo edingwe azali sont invité, il nous a laissé à Koufinae. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis à la fin. Eza Sangwaliwa, Eza Sango Toko développeur, oui, belé. Alors, s'il y a d'autres news, Oezo Senga, que to lobela bino, to solana bino, en tout cas, je n'hésiterai pas de venir vous informer. En tout cas, merci énormément, mes amours, les abonnés de Bibi Chombombo officiel. Nalingi bino ya trop beau partager massivement ma vidéo na biso, bo aimer, bo commenter.
On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission. Restez toujours branchés sur votre chaîne. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.